Sport ya mwasi andimi ko kene pota vanda mo. Mais mon bal sur la question. Bon, maman Véro a ke poto vide tikali. Ça ça ko kamali dite. Akani te? Libale za malamu 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 bolingo ekotoko. Kimonze mamalili pasi malili malili. Mais fille wana, oui. Afia Kalat. Yo bien. Oui. Oui bien. Oui. Yo ba karabatu pe. Na bien Kalat. Oui bien ndenge nini. Tungo kutala. Ah? Maman, Mokande ya bien. Maman, Philippe ya bien. Alors, bon va na bino sona po. Mais na ça y ya mobali. Azana miniki. Ana miniki na mitenge. Ah pas certain. Erreur c'est mina batu na biso. Va vérifier. Mongo bozo pesa ya préparation. Combien il y a les 4, les autres aux date nini. Les 4 to vérifier combien il y a. Il peut vérifier. Au bétail na ba site. Yemo alobe yango pe. Yemo sa aloba ito no vérifier sur ne. Yemo alobe. Gazo na pe alobi so aye na obete li sous na bete ki. Pour beta ka ili boss. Makata combat. Ouais. Alors, combien ça te? Mais azimbo nga préparation. Azali alobe la giye. Alobela giye yango makambo efungwami. Alobele makambo efungwami. Bo siko ya sani. Azo les commissions ya un problème dans les commissions. Bon solo ko kenelika musalia. On sait rajouter 30 000 alors. Té bo solo ba futa ya avant. Ah oui, ndeko na ngai soirée eza moko na kati ya mboka ya France bondimela ngai. Pona ko célébrer journée de la femme à bonté, association Fapemet basaleli bino mobange na soirée oyo kozala bongo le 18 mars 2023 na kati ya mboka ya France, précisément na kati ya ville ya Arquet, à la maison de la bière numéro 66 Riel de la division L'air clair numéro 94 110 Rosa Mobimba. Otuninga droit d'entrée eza combien? Na 25 € ya pamba avec un plan bandeko na ngai nano ezala te pona ko réserver ba place benga biso na ba numéro oyo okozala mobimba. Ekei yo. Oui. Tchèque, c'est Dicap la merveille et PIB de oro. Bon amour, quand on soutenir Fondation Yavien Abisso et ma meilleure Fondation du Sal ici. Ils ont assuré l'obsèque, ils ont assuré l'habitation en Europe. Pas de dire la cause qu'ils ont assuré. Même l'assurance habitation. L'assurance qui assure la diaspora africaine. Et ma meilleure, Kala, yo eli susu, non, les Sal ici assurance. Yo oyolingi osassuré yako assurance auto ezali assurance rapatriement ezali mutuelle de santé ezali assurance auto ezali na misusu oyo koluka nyonso ezali na lisalisi assurance. Vous avez na kati ya fondation lisalisi pas ya mameya on a la vérité le côté exact banda et banda fidélité jouna jana na RTL le papa de Gims et na bateau bazo lo bato ko mo foza la bien eza na bateau bazo sala peke ko mo za la voilà vient sur la mameya fondation lisalisi ona bana ya Congo pe mameya et ma meilleure fondation lisalisi. Ici à Longisa biso ba santé. Ici à Longisa biso ba makambo ebele. Mais ya mbalo balobi assurance. Assurance complet. Olingo assurer voiture na yo, ndako na yo, mutuelle de santé pezali wana. Balobi ban Afrique, ban Europe, ban Amérique, ban Asie, ban Océanie, ban mokili mobimba. Makambo to lukaka ezaka kapa ya Fondation Emma Meya. Fondation lisalisi ya Emma Meya balobi partout dans le monde. Dans le monde, il y a la santé na biso. Archevêque,
L'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info. Voilà, bonsoir amis fidèles internautes, vous qui aimez cette émission, bienvenue sur nos antennes www.africaelengi.tv. Voilà, tu bannis déjà dans l'ambiance, il y a émission à Bisso, vous allez comprendre que déjà c'est la belle ambiance. Merci à toutes ces personnes où vraiment Bazota la Bisso. De ces côtés, na Pessimbote, na Patient Ilolo, Mutukambo, on a Katia Djobo, on a passé vraiment Bambote. Mais comme vous le savez, cette émission a été toujours conçue par vous, une émission qui vous ressemble en même temps, émission épée Sarabino à différentes actualités. Aujourd'hui, comme d'habitude, par rapport à l'actualité, toujours par rapport à l'actualité, voilà. Par rapport à l'actualité, je dominé, vous voyez bien la toile, ça là vraiment, Makelele. Troyamba, prophète des nations, Denelis Obolingaka, na ba sortie médiatique naie, comment est-ce qu'après ça ba makanis naie ba mise au point par rapport à ba sujet récent et sans plus tarder, mesdames et messieurs, vraiment on a bien vous allez scotcher en même temps sur nos antennes parce que vous aurez pas mal d'informations à travers cette émission. Sans plus tarder, je dis bonjour et bonsoir. Bonjour, prophète. Bonsoir. Bonne. Bien, très bien, bonne. Non, ça va. Toujours en forme. Ouais, en forme. Voilà. Total déjà lobby, comment est-ce que réunion on a évité qu'est-ce qui s'est passé préparation, il y a la base. L'église déjà NRC, les NRC nouvelle église de réveil on a évêque. Na Renissa qui va plus de 600 évêques. 600. Ouais. OK. Ben, plus de 600. Plus de 600. Bayaki bisous de ça les groupes de 300 pasteurs. En fait, na ville ça doit 4500 pasteurs. Église. Mais na Renissa qui pour un stade kaka 1200. C'est-à-dire le col a biso toi confession religieuse. Toujours que le stade le 25 oyo samedi prochain pour Namboka. Comme photo bonne de la pour Namboka. Mboka est en détresse. Mboka est en passe. Je me souviens quand on a fait les Okota, tu évites bien de descendre dans la prière. Et puis la négociation, ça m'a dit de façon qui est monta koufati. Alors, Congo est passé à lui moment très compliqué. Avec complot international, M23 a régné, a Mboka, malgré la présence de Monisco, la force africaine, malgré tout ça, mais solution exacte. Tu as un embargo, et mais embargo, on a des armes, ça coûte trop cher. Budget, c'est compliqué, tout ça, on a des problèmes très sérieux. Alors, donc, alors nous sommes obligés de consulter l'Éternel, c'est lui qui a créé le Congo. Yé muto salama belo atela biso ba or na ba diamant to linga na biso te. Yé mo ga yo tela biso ba sur 32 mabango eleki cher na monde. Oui za base ya mokili nyonso za. Donc toi na nyonso donc mokili zo envier biso. Moi mboke bonga esate. Azo boma ba président na biso bazo tia bango ba problème. Alors ezo senga to mettre fin na ngo. Une seule personne qui peut mettre fin à tous ces dieux. On peut blaguer, on peut tout dire. Alors, comme Nzambe, Azali Tata Nabiso, refuge Nabiso, Nzambe a salué Lelo Dodo Kamba, Oyo, na âge peut-être na mokolo na yemuke, mais ngana eto après cette génération, moko yemuta commis président à la confession religieuse. Donc, confession religieuse, Tozali Biso, Bakonde, Liloba,
catholique, protestant, kimbangiste, musulman, confession wana nyoso, tobi non. Toko ndeko luka nzambo ya biso to poser une question. Pourquoi yo tie biso congolais? Pour te souffrir, pour te kufa, pour te nyokama. Donc to ke ne likambu ya question et pas tata. To seri pe na gouverneur ba konzambo ka nyoso bazala. Tozo ke ne pas tata. To ke concurrence te pona ebi, ba to ba bio be pasteur yo lo ba ke ane o yombo eza. Problème donc de 10 3 4 5 ah bon comment les déjà na l'élite ngai de l'est na ça la plein ngamoko de l'élite na ça la plein parce que je vais mettre 4500 pasteurs moko a 100 personnes stade de quoi ça la 4 non ça la 4500 fois 100 pasteurs combien aux donc débordement ti libana ti donc ça fait pas ce gars ba kangi église na bango ba ya makolo débordement donc ngana sina to stade bana kala. Mais ce que les gens biso nyoso ba musulman ba yana batu ba konde yana batu catholique protestant ba yana batu église de réveil yana batu NRC yana batu selon quota ba nyoso déjà NRC ba osenga moko à chacun ba split de non ngana ozo 24000 là on a 24000 personnes na calcul 24000 personnes oui ah bon ouais na base à 1200 na 20 personnes par pasteur pour nous surcharger. Pour nous bis et côté à bateau billet. Donc avec 1200 pasteurs, avec 20 personnes, tous en a 24 000. Nous avons posté c'est quand il n'y a pas mana. Il y a 45 000. Donc il y a des assez déjà. On a déjà tourné ça déjà. Donc il y a un problème. Alors bisoto nimi message oyo président il y a confesseur déjà au même moment. Évêque général, il y a l'église de réveil. Donc, to sengina bandimi, ba ya makolo. Na drapeau ya pembe. Oluke lora pembe na liboko. O longwanda kuna yo utik maluku makolo ki santu maluku ba mboko nyos ikamamboka. Ba kimangisi ba ozala wana. Et toutes tendances confondues ba ozala wana. Le président sera au stade avec sa femme et sa famille et le gouvernement. To bengi ba nyos. Bobengi pe ba gouverneur za. To bengi ba je mbelu oyo mokonzi anere. Ya zanga ngate. To bengi ba ngobila bazala wana. Mais ye mokolo mabele président za na stade yesko ya tende. Ozo problème. Alors ceux qui disent que Bossale encore pour moi mbonge bima. Non, toi on a besoin mbongo te. Moi par exemple on n'a pas l'argent pour faire ça. Biso nyonso tozana mbongo. To liaka to melaka. Si on a dépensé $5000 pour na nzambe na ngai, pour na peuple ba bondela. Et ça problème, il faut que pas président. Non, nous on n'a pas besoin d'argent. C'est vraiment bon est nécessaire pour na babis, babilo, nous qu'on permettre déplacement à Batou, il n'y a que ça qui est important. Mais Batou sous ba na ba makolo. Net Batou ba tout autour du stade balingwala, Batou bazana commune à Kinshasa, Batou bazaka Savubu, ba Katsaraka. Moni, to c'est une bonne fois ya Batou baza na Kasavubu lingwala commune à Kinshasa bato 24 wana barumbu bayata makolo na koyemba kaka boya na drapeau ya pembe symbole ya paix symbole ya solution oui l'étoile blanche c'était l'étoile de Dieu l'étoile de la divinité donc les étoiles oyo ezopesa paix ezopesa solution ezopesa divinité donc totie nzambe liboso donc ozoya na mouchard na ya pembe oza na foulard ya pembe ntango okota stade okangi yango na kingo eza symbole ya paix ya solution ya divinité voilà alors so bokotondisa pelouse botondisi batia ofuta so tokosala nini boya ebele eza likambo oyo nani te concurrence te oluwe protège bâche nani na mpe so d'abord louer ata to louer te to roya ça d'abord pe parce ba boudé yango eza do ala pe balingi na bango te alors ata to nyadi ba pelouse pe ça la problème te donc to ça là to roya mais to respecter quand même la norme à stade to répondre na ba norme ce qui s'agit de couvrir yango to couvrir voilà au bibi c'est ça na manifestation on est que to bon de l'ensemble à répondre biso on a bien ça que pourquoi bobo tama congolais pourquoi to botama congolais na ba richesse poto kufa poto la nzala il faut répondre biso invoque moi je te répondrai je te montrerai les choses cachées les choses que tu ne connais pas ayeb sabiso oyo to éviter parce que Congo ko souffrité
toi na nyos, toi na pétrole, toi na cassitérite, toi na diamant, toi na biloko tout oyo mokili na ngombi toi na. Mais toi ba pauvre. Mais toi souffrir budget 10 milliards, 15 milliards. Pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi le monde ne nous aime pas? Même bato bazo zo biloko pa na biso ba okende osala ngo na mboka na bango. Qu'est-ce qu'on doit faire? Voilà, armée zo bunda. Armée zo bunda, oui. Mais si ko nzambe so abundi na place armée wana. Voilà. Est-ce que aux hommes de système ils ont entre biso na biso ba congolais ko bon de là c'est bien bon nzambe a exaucer prière mais ceux qui mutema na biso échanger té ba konzo bazali kolo na biso ba linko funga maté ba linko bon samboka té problème ezali président Sambela du fait qu'Azad est un homme de prière ba faulu wana ba Sambela hein nani viena nani Maradona Sambela faulu ouais faulu a chapeauté na guna non azo opposant non bien sûr mais à Moïse Katumbi ba Sambela na lobby boye likambo ko bongisa mboka za ko kambate Félix azo kamba mais azape na ba Peter pe baza tututu na ye bato bazo kokisa ba posa mutema na été o bazo comprendre vision na été bato oyo bazo sala ba blague na kati ya gouvernement yango zo senga remaniement et salema net ba ministre sport wana bazé belé o il faut ba keni donc tozo senga penza to ke prière na stade pe to restaurant to yeb sa président bon ebsen oyo kaka makambo to yeb sa na stade po oyo za mboka ba Peter te oyo mboka pourquoi na minze mo na pétage pour tous mato éviter que ba Peter oyo batu oyo bazo comprendre éviter ba ya kotia trouble na kati ya mboka na biso non c'est pourquoi au moni album Afro pétage et ça est mis pour na Congo donc moi je crois qu'il est temps que peuple congolais tout ça là uni ba pasteur moko boye ba getia ba campagne na Tchango ba tie na 4 districts gouverneur ko pesa autorisation te batu wana mais basa libre non basa libre non non libre. Comment ça jour où era beta nani fallait beta ouais c'est le c'est le haut baboya c'est le haut parce que quand il y a une grande activité so bo activité muso eko kende ko créer ba désordre alors pour l'harmonie à Congo faut appeler ça une autorisation. Pour l'harmonie, donc nous avons un monopole tout le monde. Non, c'est toutes les églises. Non, toutes les églises, toutes les confessions religieuses. Mais là, toutes les églises, Mukuna Ozalate. Mukuna n'est pas une église, n'est pas une confession religieuse, n'est pas une confession religieuse. Mukuna a une plateforme, mec, il est invité aussi. Il est invité? Mais ce qu'il était beau. Il est allié. Mais tout le monde a été délivré de quoi il y a fait. Tu sais on a besoin de la guérison déjà. Abigité. Abiki. Abigité. Azana possession. Yagana yawa. Hein? Ayawa. Azana possession. Na délivré sur place. Mais tu as dit quel ngouya abi? Ayawa. Naza très puissant. Naza très puissant. Dimanche yo lobi olana nga omona ba délivrance. En live boyo omona été. Et ça collé avec des livres sur place. Ah, et à Mouta Leginga na onction na mboko. Pas beaucoup de la leki et bon yo siko doye bisaka mutu la. L'équipe pas nani. Non shot. O l'équipe pas nani. Ou papa ya salime ça muta bigité. Na lobi boye bataka toki ba yebi que de laisser c'est miraculé. Abi papa za na dominus vobisco. Esprit tout. Donc ndenge za na papa na muta messe. Biso ça messe té, biso to za bata kilt. J'ai beaucoup de respect pour le Saint-Père, mais en tout cas, Saint-Père Nengazana, Azamutu, moko ya logique. On va ça la ce qu'on appelle l'exorcisme. Côté ba milimo, ba nini, mutu akufi, ba ça les prières que ne pongelo. Oui, mais pongelo. Mais biso ezato obonde la bato ba kota lola. Vous en comprenez pas qu'il n'y a rien de repos, c'est la lola. Donc na leki donc si ponga mon na pape à Congo. Na cardinal, na mon évêque président. C'est titre mon côté. Mais quand pour bateau ça a bisoté titre mon moninga no kasaya ozalata nani ba invité au temps tout le monde a une invitation to ko kinengi nini boye mamari moi to ko tate mais ngazo ba invité ngana na kiri pour la respect à catholique on va la place non ngana na vendre place bien ngana za place bien à Malili oh
na bien nga na kota kapa examen na tianga na kita c'est na bima ba benga ngo ba nani ba incident diplomatique donc les gens là na kenda kapa na kenda mokolo ka examen na yaka na stade nanga ngam na sala stade avant yi to tient na place bien na ba mama miki tuno mokolo nga na ye na stade na ye atenga place mona mamba na miki o babandi ministère kala na bima bato na pe ba yi na stade ba bima ba kenanga hein ba ko tianga place abe po na niveau mona papa très bien na mbongo to niveau mon to ba cardinaux donc il fallait bâtir biso na vendre na place à Malili donc toi retenir bit il y a réunion à stade il y a les 25 tozo que nous tout n'a papa pourquoi Congolais doit souffrir très bien au biso ba ou a récupérer ngwa no pesa ba mbongo mususu atika biso vide to vendre na biso qui est à pied biso oh la Bible dit voilà c'est Dieu ça pour c'est voir ça Dieu pour voir bon ceux qui quand dans le sambo on a besoin de réponse que pourquoi peuple a souffrir pourquoi Congolais ont souffrir ce besoin réponse toi on a ba réponse mususu non réponse boyé il n'y a pas il n'y a pas d'entente entre le peuple congolais. Voilà. Il n'y a pas d'entente entre le pasteur. Oui. Il y a beaucoup de péchés entre la vie du pasteur. Voilà. Il y a beaucoup de désordres et sali. Oui. Mais en dehors de Yawana, il y a yebisa biso eloko nini ya soka to sala pour mboko etele. Nzamba koloba. Nzamba koloba. Il faut soit le besoin beaucoup ma sérieux. Mais wana sina lobi yango. Neto ke de boto de sérieux. Mais fort et salemi po to yokana yoko ndima ngana dodo to ke déplacement. Mais grâce qu'on a ndimi ke dodo a mokonzi. Na ndimi ke dodo azali chef spirituel ya ba église ya ba confession nyos. A mokonzi catholique, a mokonzi protestant, a mokonzi ya réveil, a mokonzi ya NRC, a mokonzi ya Condé, donc dodo Kamba, c'est le président de confession religieuse. Ngana ndimi Congolais nyos ndimi. Ponga ndima ate mais na ndimi malo. Poto to kende musala bien. En tant qu'évêque il y a église de réveil ngana eto à niveau moko. Mais loko la président ya conseil il y a sime o ezali confession religieuse yende mokonzi po yesko mutajera kaseni. Voilà, très bien. Zomona oui prophète toujours kinde mutazo nommé ba président nyoso ba sala nyoso ba voter bango eza bato biso to voter yende chef na biso yende chef na biso to tika komona ye mwana moke to ndima ye ya ona sengi na au conseil nyoso ya soki ya solo bosambelaka nzambe ya solo eke boza ba confession religieuse au conseil oui au sengi na au conseil mais nga na membre au conseil baka kenza batutu ozalaka to zalaka nazalaka na fondateur le 7 naboyi nanga kokende ozalata naboya le 7 fondateur ya au conseil ngai mutu azali na mukanda na biso président au conseil ezaka tripoché so bato ayeba te po tozwa mukanda wana donc nde toza boye nga na fondateur au conseil mutu akobengana nga te biso bato osala yango nazali me naboye nanga baréunion mpo naomona makambo ya clair te mais na cadre oyo baya na cadre baya mais bakimikimi ndeya na poto kakenza ndeya na poto asa émission ya suke pa bosolo akimi poto tika bolam so bakoyi pe koya ozomona siko te na lobby yebine ni kakimi ana poto a éviter le 25 tosenga président Godem Poyi aya Godem Poyi aya oui tosengi na kuchanger chaîne te évêque Mokola aya poto moni délivrance au sali ya gola et ya bien yaka na stade makambo na yo wana mo auction wana oza nango moi mais Dieu donne une partie à l'autre à l'un et à l'autre. Tika nzambe ndaluba mo. Te na lobi à l'un. Yana lobi kasi. Namut. Apesi ndam, apinga pendam, api opendam, apesi omundam. Il pose na moi onction. Oui. OK. L'onction c'est la capacité divine en l'homme. Moi parti on ndam apesi nga nazo existant. Yepe azana oyaye. OK. Toi na posa na. Très bien. Réserve de l'Éternel aya. Ba vie soni vraiment bien na monokala. Foya. Ba vie na biso. Ma pote mutombo ba kabunda lesa. Ba tutu wana nyonso fo ba ya prophète Tatu. Na maman Simian. OK. Baya. Voilà. Ba reçoit message. Na bato yo bo sambelanga na bandako. Boya. Voilà. Ba reçoit message na oyo. So ba tout sami ba koyi koya. Te ba tout sama te baya. Ko tout ça va poil. Et c'est obligatoire? Oui. Et elle comme Congo.
Ils ont dépendre de la disponibilité. Pour baya, après ba lo balobité, baya. Toi peut-être tamzolo sa mon ene nzama oyoka. Muto ana atikala na wana pourquoi? To senga vraiment président Pesabiso direct ya RTNC pour le monde entier balanda ba mona pour la première fois le Congo est en train de chercher le vrai Dieu pour te nzama répondre biso. Très bien, voilà. Merci. Zali kama mutute, zali kama Congo. Zali kama Congo, zali kama ya mutute. Merci na Yannick Kine ya l'homme fort. Kine ya Scan Rombox na kati ya Jobour na PC Bambote. Pasteur Denis Lessé soki nazo boka boya so akitisi mutubu seke mabezali Kine ya. Te Kine ya zo solo la te. Avant sanga journée wana. Te tika. Kine ya. Na longole ku dilibanga na nzembo. Na pétage. Te fazala. Te a jamais. Voilà mutna yu fazala. Nani asa boki déjà nani wata. Wata. Wata boki déjà ikoki. Voilà, Ginette Mayala na PC Bambote Mwasi Nzambe na kati ya Jobo. Ginette Mayala zota. Na place wana vomi ko na boka kata Didier Boudim. Didier Boudim. Ni Cedro Kabi pour makasi alo bo pété. Très bien. Na boka modelo Simba. Ah modelo Simba. Na boka nani ministre PNC. Tony Mwaba le maître. Tony Mwaba. Na boka Yves. Ouais, jeunesse. Ouais, jeunesse. Ebongo wa Jembelu ya wa aner. Na boka Jembelu olingie trop. Ouais. C'est là, alingie trop mbalo ba mbosani ndeko na zaka mukonzi na ner. Na ner. Donc wana papa biso. Mbelu c'est l'homme fort. Voilà. Azala bonzambe na stade ozala. Na stade ozala. Akozanga te. À Jembelu. Très bien. L'homme le plus simple du monde. To PC Bambote place Zali. Voilà Gauthier Mascotte, l'ingénieur de banque. Tout sur la démolition, au moi, point de vue, en tout cas, quelque part, il faut tutoyer, mais d'un côté, le c'est vrai. Non, dans la logique, gouvernement mobilisant de Onanga. Mais quand il s'agit d'une nation, ils assurent comment de côté. La propriété de la ville, nous sommes d'accord. Donc, Ngobila alingi kini ezala peto na yembi yango na yembele nzembo na immortaliser makasi na ba maman na bakomola wana. Mais c'est pas suffisant. J'ai vu une église en train de namoni cite moi ba musulman. Ça dit tant beaucoup quelque part. L'église c'est le symbole de Dieu. Beaucoup yo peut sera préavis. Qui bon écoute place oyo déjà bozana nzela et puis le gouvernement va aider batu oyo va investir. On met n'importe ceux qui baba buka pour passer en zela mon bago soma ba parcelle. Ouais ba soma. Moto batu oyo ba pesa ki autorisation batu na batonga. C'est vrai. Marambo ngobila zoloba, c'est vrai parce que batu batongi likona ba terrasser babilo. Mais qui a donné l'autorisation? C'est l'État congolais. C'est l'État congolais. Alors l'État doit dédommager ces gens-là. Bazo buka l'église, toboité. Mais l'église est un symbole de Nzambe. Bon, écoute, tout tiki, mais il faut bosser là. Bon, la solution pour l'église. Comme ça, les gens se prennent en charge pour permettre. Pour un respect à Nzambe. Dans le respect. Musulmans, Kimbangu, tout ce qui est église, avant de casser, il faut donner la préavis. Tout à le fait. préavis. Pour dire que. Non seulement pour l'église, hein, non, l'église. D'abord l'église. Oui. L'église, c'est Dieu. Okay. On ne touche pas Dieu, hein, papa. On ne touche pas Dieu. Guerre. Aussi, net babuki na moni na côté à Selemba wana. Babuki église. Et puis, babuki benda b'immeuble penda. Investissement a été fait. C'est tout un procès. Ceux qui besoin qui autorisation. Ya kotonga bazwa ba document na bango ba poursuivre bato babuki pour être bazana droit à dédommagement parce que le baso qui batonga na anarchiquement ba qui na autorisation té ah là c'est ngobila na raison mais ceux qui ezali anarchique et que l'autorisation a été donnée par membre du gouvernement ou par l'hôtel de ville il faut pas dédommager bango ba futa bango. La construction na bango batongi na ba dépense wana na ba pesa bango ba place mususu. C'est ça la logique. Et pourquoi à ce moment nga azolinga batonga zando
réponse moi ezalaki là lobby pourquoi ce moment ba lobby surtout zo landa peka ka bongo mboka ezokufa non na lobby na leki na bandal lobby na leki na bandal salité ya ndenge bandal koloba route na leki na nzela na selemba o babuki wana salité le problème c'est quoi le problème la propriété ezaka ba quartier netu bisobo ba ma campagne ba mise da mais na ba quartier populaire wana ba poubelle ezati il n'y a pas de véhicule au batambola ka basukola ka mboka na moni godé pour ça moi eloko nega moko na ezo tambola ezo fongola vaut mieux mais na lobi Mamboulou et ça partout il n'y a pas de politique de papa OK da poto obiki na tambola na car na na poto bakaro ya sika bapesi ngana o kali puputé na kenaka pa na villa ya gouverneur Ngobila na château na e pembeni ya Paris wana na kenda à 60 km na kenda na ndako poti bana na château à soma on a 25 ans mais o kali buluto ka donc exacté siko awa to sali nini yango photo sambe otambola boy libulu mitu kezo kufa papa tala car kitoko lo waraji boy makole ko molela ça dit que ozo mona mawa donc papa ezali makambo ya président république té eza makambo ya gouvernement na ba gouverneur na biso ba région nyonso batia maboko baninga bakena négocier na ba ville mususu net na États-Unis na yo tia bino maboko boko ça parrainage na ville mongo na Belgique et tia bino maboko c'est comme ça qu'on fait pour to kourater salité kolobate Mamboulou solo ata bobuki ndako d'ailleurs ko bamdako babuki bato amituna balobi babuki tete tete azali kola terrasse to boite mais tete kuna moi sika ba break bazalaka bato ba péter ba ke ba péter mais kindumbe koma ipe makasi là papa et nous me banda Jésus donc les am métier mon ata to sambili ko silate na bien ye mo yeso ya mandumba ye mo pa bigisa ndumba mongo bendumba koma ya bigisa mais Sodome Gomo koma ki vraiment te papa tete wana izo bazo sunga bana masumu me bazo sunga mais so masumu 2000 papa mais masumu wali fallait ka passer na mo bakanga yo wana na senga babenga yo no bakangi pasteur na parce que delile si yo ndenga bien abino tinda 10000 francs 5000 francs moi mutuna ya ga mbule bandi ayo côté la ngai avanda butu mu mbafutinga mongo ta ya na 2000 na alors il faut futanga le reste so de la hauteur un écran nena tindi mbongo na tindi $10 il y a 55 000 après na libéré pasteur na banda na songa sous kunate na ebité papa eloko butunga na pasteur eloko butu ah la la ka pasteur wala alongo na ndako na nga ka obeta tour OK de tour bato ile pesa ba na bango na bato pouvoir bakangiye na bazide pesa to se retrouver za bakala abeta 3 mois na makala to ibati azo expliquer bina muti de pesa na muta delilesi na saba do petit ala ba problème sérieux donc la mona ebe sute mikolo mais azali basa nga na passer mo ba ngeno tala yeso na mbonga mais un petit bien donc ba ki démolition wana izo sungate ndingo zolo non il y a camarade nanga kufi olobi camarade no 6 niveau atongi penda pa ta ba obuka kao azana na Chine a conservé mbongo na Chine pendant 6 ans de 20 ans vi mumayawa asomi meuble na atongi 6 niveaux akufi kao to kunda gi semaine passée donc batala avant démolition ba communiquer même après Gobuka il y a pas moyen ba entretenir quand même espace ba do ba buki salité tikali mama bende ba zoka ba comme place ba kuluna il faut ba prévoir bazo buka ba otonga zana bato ami tuna question mama mo balelia wa buki alobi ndenge ba buki ndako nanga basondoli yango siko nana kolongola ba place wana ba salite ba mongo wana ko mileta sur l'état éthique yango éthique outside est bala bidjala bala bidja ko buka bala bidja ko bomi c'est ça le problème bana bidja ko buka est-ce que bala bidja ko ya ko putia propriété bacha moi je suis pour la propriété de la ville moko nazomona na lobi net je koko ye moko akiko tia morgue oui nanzela je koko ayebate ke zanzela mais abuki te na tuni non abuki parce que morgue wana morgue simbaka place au hôpital de ça
hôpital les gens on a été aussi à Bibemene. On se comprend. À comprendre que ça là il faut ça faire. Mais à ce moment ils là on apprend. Ata buki. Donc na yé moko za na des autres. Soto landi ba konzi bango moko. Batonga na des autres. Soto landi to ke nango. Au monde que il faut pas dénoncer. Faut pas dénoncer. Pas dénoncer ba ndako ba konzi be. Oui, opération dénoncer. Opération dénoncer que place au pe au som. Abendi courant ya mayuya. Et puis bandako ba konzi belé courant katalate. Pour l'année. Bato Mobutu bazalaka. Combien de lignes? Wana ligne unique. Babenga ngo départ unique. Oh, na bato Mobutu bazalaka. Soki muto a Mobutu mo azali mo vaccin mo azana quartier. Asomi cabine. Bato yo so ba bénéficier. Obita on azali na mbazango. Vous avez raison hein. Gouverneur ya comme ministre ya Goma. Abenda courant mo banda parler de mal. Ti na lupango na yo. Obi na trimola wana. Na bendi pe na code sepana. Voisin nanga. Sans putaïba. Na lobby be funda pas na yenga na voisin. On a bénéficié. Aujourd'hui? Oui. Oui, pareil quoi. La benda est en plein air. Té. Isaki mo. Ba desel, ba bi eza yé, nga bibo tianga inda wana ba bu. Rien, eza courant l'état. Nga mo ya zuwa. Na zuya ngope na bendi yango. OK. For your unfailing love and faithfulness. Lennox Production présente la sœur Kim, ex-Déesse Boukan, dans son nouveau single Nalinga Kayo, disponible sur YouTube, Lennox Production, et dans toutes les plateformes de téléchargement, Deezer, Audiomack, TuneIn, eBay et autres. Mon Jésus, Bobena bakura. Mais baokata pambas. Le olobi baokata. Bakati ngate? Baokata ngande. Oh. Et bien le olobi na se rappeler na temps ya ba mouvancier. Mouvancier ba tsa courant ba tout. Ba tout nyonso tout mais lo égoïste abendi courant banda kuna. Ye moko tina ndako nena bana. Atsepe ba pano. Ngana obenda. Na rotimola libutu butu na benda. Na okobireka na mutu mwa snel abendi nga courant na zipiango. Yo ekati tenga ikaba otu na metipo kura ekata la. Ekata pura. Bobenda. Le watu tu babenda là. Babenda ipa mukonjana parce que azam un méchant au kabate. Ouais. Tous les riches aux apemina na ba pauvre. Yo peut faire bénéficier ba. Voilà. Bon, une fois déjà quand on suit déjà départ unique, voilà, on a la capacité à payer ça ta. Obendi 300 mètres. Oui, 15 maisons. Ata yo moko. Voilà, ça fait mal. Au ça fait mal. Qui me t'aime à ma belle, oui, d'abord congolais. Ça dit, moi, je ne suis pas contre la propriété. Oui. Il faut la propriété. Comme vous avez dit, on est kiosque, nini. C'est un problème. Pour un problème, mais mon tongi meuble. Oui. Bon. Azana caniveau. Mon caniveau, il faut besoin de tchétché. Bon, les places sous. Voilà. Tchétché, ba client, bazo les là. Ba les là. Dans les kilomètres, la tongo, on a ba client. Même maman, on a bandoumana. On va avoir 5 000 euros. On va vivre. Baroya peut exister. C'est ça le problème. Moi, bah, exact. Baroya Deli va passer peu Bakenda. Baroya Deli. Oh là. Donc, Bango Moussala et Bango Yangwana. Donc, tu tiens Bando Sungavo? Ah! Bakupaka Jumana, même le gouverneur Longola Paka Jumana, Batbalela, Nga Batbayaba, il s'en a gouverné Fakoufa. Nga Bia Saïd Mila. Oh, à Longoli Bisso Paka Jumaka, Tiango Kotek Nkole Kuna, Bisso Koma Kuna de Nava Carbira. Oh là. Yep, c'est un truc qui s'habille sur Paka Jumaka. Ah bon? Mais Wana a raison quand même à Mimango. C'est-à-dire il faut déloger. Voilà. Batou Oyo, Bazali, Batongi, monsieur Otongi Nicolas Terrasse. Bon, tu loges le place, monsieur. Yotonga. Tu pèses moi et l'autre. C'est comme ça qu'on fait. Vous cassez, vous laissez. Non, c'est méchant. C'est vraiment méchant. Parce que l'État doit payer. Batou Oyo, Bazali. C'est-à-dire il ne faut pas te décourager les investisseurs. Tout décourager LP. MP sur MP Hôtel One. Ouais. Oh, Tatou Sagolaka. Oui, oui. MP One. Batuaya babité 10 $. Hôtel a besoin à moins cher. $10. Batima mabanga to bon mabatoire. Ah, bat protéger comme on a bango papa. Population contre $10. 20 000. Obika songone azala ba problème comme na kason. Ah bon? Un problème kasi ye mutakenda batuna été. Azo exécuter kasi. Voilà. Azo exécuter quand. Mais quand bato kanela été. Oui. Hein? Boya obomelanga général Pamba.
bakolo makambasali donc problème la biso songo aza innocent na dossier on a mais aza nani aza ne soda ye baza na mabanda ko tonga pe na mboko ezali sauf qui paie basa l'effort ezala boye voilà très bien le message bien donc passé donc oza bato babola ko babete amona mabete voilà ngobela ndeko nanga na ena Zekoko mais avant Zekoko abuka lupango na ye ayeba été place na nzela ezalaki nzela voilà très bien il a mal fait qui lui a vendu voilà ndela mutwana na mona azongizaki mbongo bakangisa tata moya ko corrompre mais ye petango atongaki morgue wana obiki bakozi bayaki wana jour inauguration mona batute presse ezali wana mais ere wana ya somangwe pana. Vous avez totalement raison. Est-ce que akendaki na te akendaki ye moko akendaki na cadastre po batala ke place wana ya biete ne biloko bazoloba na même na oyo IGF auto loba siko pas ministre à sport abi c'est trop léger de voir qu'un sportif a combattu mais aye asengi mbongo na gouvernement congolais et bimisi mbongo ministre asali lettre na gouvernement pe bazu mbongo en espèce ba pesiye na bureau amati pe wewa zela nous obi ke penga kanda ne IGF a fâché IGF ko suka na ko fâché te IGF a lobi eza inconcevable et le c'est que mboka ya maladie il y a un problème to ya wana mais je voulais dire tout simplement que comment yo gouverneur vice-gouverneur on ne sommes lupango sans qu'on vérifie que le pango est à place à Mabé. Attends, il y a le biseau pas au bouki. Mais il y a ça récupéré à vice-gouverneur, il y a ça récupéré. Voilà. Azuga ba morguana, ba frigoana. Aluga on côté monsieur. Très bien. Est-ce qu'à peine? À peine. Il y a moi ça récupéré. Voilà. Très bien. Azaka marano. Parce que on anticipe ngato solo la rapidement dossier à Bakole. Bakole c'est un grand sportif que nous soutenons. Moi je l'aime. 100 000 $, c'est rien. Vous comprenez? Oui. Mais le problème, toujours déploré dans le Congo. Oui. On dirait que tout le monde a un traitement à faveur. Comment on dit que bima siko? On a la vérité. Le corps va le bien boxer Moulouba. Et zo bima que va soutenir de Gonamango. Mais papa Moraza on a mon internet on a plus de 100 médailles. Il a mon nom à Kenabundaye mon na Dubaï à Bunanaka. Bapia kaye lokote yé moka lobi président mutayebi c'est ayawa pour dans le supporter oui président bengi parce que ça honneur ya Congo mais match wana za match ya Léopard il y a match de Léopard oyo bakambo est-ce kaza la Léopard ba boxeur ya Congo oyo ba forma l'équipe Léopard est-ce qu'il y a la kati soki ezaki match ya Léopard ba boxeur na biso bazoke do bunda Tozan a droit. Lui, il est boxeur individuel. Baza manager, aloba est bien. Ba manager na eba opé sa mon préparation, après ba okate mon wana. Ce qui est soutien o ba pesi mboke pesi pour na encourager. Il y a pas de problème. Mais en plein RT na pe ki sabino biloko wana, même moi na moi musicien na kotanga komote ou a kena ko 100 000 na banque. Oh bah filma qui ah d'accord oui moi na moswana oui na PC na côté na boy na vous avez un problème té na problème na été mais na boy kotanga d'accord na tanga ka ba ba tuloko ba nani Beyoncé d'Afrique na kotanga mais oyo wana kena tala ba mbonge belé a fina biso a laksango babiloko wana il faut éviter ça au Congo on peut pas circuler avec beaucoup d'argent dans une voiture ça montre la légèreté congolaise. Bosso Lopé, il fallait appeler ce conseil beau-frère Nanga. Babi Azaki impliqué dans le dossier. Azali, Alobelagi. Alobelagi, Yango Makambo Fongwami. Alobele Mambe Fongwami. Ah bon, c'est quoi ça? Azo les commissions, il y a un problème. Dans les commissions. Oh, bon, cela au Kennedy Kamusalia. Donc c'est rajouté à 30 000 alors. Té, Bosso le ba foot avant. Avec mission, bo fouti mon nae. Soka zoki na nyongo. Soka zoki na nyongo. Ah, wana o récupérer mon nae après. Pas pour cela, ça j'étais pour le Carabosso, il faut à 5 000 $, il faut à 2 500 $, il faut à 2 000 $. Oui. Donc, vous n'avez pas Bossolo pour que l'émission pas naïe, il faut à 2 500.
2000 5000 likolo na lobby allié na mais na yebité mais lokola kenda ye moko alinga accompagner quand même moto ya bundeli na TV ne na sens wana ya kenda letini no sali ya bakole bakole match te côté match côté azolela wana combat te azongeli biso te akosaki te akombaki aina match te koko sango ezali pona azwat Kozouan c'est escroquer toute la République. Bon, escroquer c'est trop dur. Oui. Escroquer non. Il avait reçu l'aval du chef que Barbano soutenait comme Banaï. Vraiment. Erreur et ça mis na batuna biso. Fallait pas vérifier. Mongo bozo pèse la préparation. Combien il y a les 4, les autres aux date nini. Les 4 tu vérifier combien il y a té. Il peut vérifier au bétail na basite. Yemo alobe yango pe. Yemo ça aloba ito ko vérifier sur né. Il y a moi le gazon a pas le biso aye na obete les sous de la bête qui libos pour bête à libos makata combat ouais alors comment ça été mais azumbo en préparation et ningo bani comment ça été azumbo en préparation et azura mbongo en avance to benga garantie avant pour préparer ba combat musu ekoya aluka mutaobuna nae mais mbongo ezaka na mabongo nae ole o senga lisusu ka wana isunga na ba préparation ti mokola obuna et puis a gagné pour mbongo Congo mo lela po ebiete songa na lagiye mais la reza la ngodon na arche de Noé ça dit donc aya na on arche puis a dit bona sambele bon mais déjà moto et quel arche mais bien ba quoi le paix ba quoi vraiment non oui bien hermo bande ko la biso baluba hermo pebo hermo go boye hermo boye pardon bandeko pardon bo fâché bo na yebi ga muta wewa kala ada oposa wewa bon azana nostalgie a wewa mais a comme na trempe mutu champion du monde voilou ada likolo ya na ye yani aza poids léger lourd léger mais yesu aza poids lourd lo ka maman dali muta biti nani garçon ya France nani o ya betaki derrière nani garçon na betaka bato na beti quand même moi mbonga nango akotama na moto te akozwaka na 100 000 na 5 000 asomi wewe waka wana wewe memi etino hotel abenga wewe nani abengi ka taxi mongo boye na taxi kana se wana yoga kana se wana non kana se wana négociation atako wewe la nda voyager po ndenga sa benda yoana moi umela te po dossier so ekutaka ya na kini baba récupérer ko récupérer ngema ça na kina baba récupérer là ko récupérer ndé mbongo papa combien ya mukoni yaka ozwa un mois avant combien banda to bombeli ombo mutonde memi elongo na trace ya stade na bureau et memaye nanu musika ba ayebaki na keke soki aume na Congo ba kotimela Congolais akomi mutavu le clavier oh omode ba repérer mama na yejo wana pe antero wana pe répondre abia lebino mbonga pamba ngazo aye ko mbana obete lizunde na betake mais bon côté ana ye pa moi cité ba bunda mais ce qui est vrai Tony Yoka non Tony Yoka tanter wa betaki nani combat ba bunda ya France te ya betaki Tony Yoka mais sikoyo ye ba betaki na 2018 ba betaki pa ya Michael Anta wana betaki alobi akosi bino to na matite et puis bilo azolo ba leza yango te mais na obete susu aye na obete susu wa bébé donc ne ya zana okole akosi dans une mbongo mais azune mbongo mais azana komba na noté aobunda ba olukele na no adversaire mbongo na ekosere ndambo ekotikala po ndambo setikala na ba commissionnaire ndambo se ekotikala a préparer combat voilà mais siko la moni population tomboki bon population tomboki na yete population tomboki na yete laxisme o ba laisser aller tomboki na yete ba tomboki gouvernement ministre wana Falongwa ministre Falongwa ministre de la sport Falongwa mais ya zu ba ministre stade ka moko oui oza ministre ndenge ni wana toilette ozo ya kuti stade oh là là c'est pas ça Félix akutaki mboka ekwei mais Félix azotombola mboka ye akutaki ministère wana ekwei oli atiaka bakiti fala kota na ba toilette akota na ba bisika po ba inspecteur ba kota toilette ba otala na se tala couleur ya toilette ngolo bima na stade concert apali ngomona ngolo te oh ngolo bima na stade
Songole bima na stade. C'est que mangambo comment ebale comment na? Ngole bima. Bima na stade au monde en côté. Alors donc ministre wana yembo ngazo mon stade comment place à la TV. Stade comme bureau privé à Batou. Ouais, TV. Ba komo lu ba chaîne à TV, ba komo lu si ngo Batou, ba local mundaza bureau privé na aye atie. A break peso le kanaka wana. Ah, break te. Te ya break te. Maman na ngai nana mutu mwana bureau mongo na bureau. Yo ba papa mongo ya kala Mobutu te o papa mongo boye. Yo ka papa mongo na boye tanga komona. Papa na chauffeur na e so ba côté na mutu ka longoli bilamba. Atika mutakala. Na atika mutaka papa. Papa na. OK. On chauffeur kumba. Chauffeur azo kumba mais papa na sima longoli bilamba. OK. So papa comme azan problème mutu. Na ebite so ba ko na bureau alati kaleso, alati pantalon ba koti. So ba koti bureau alongoli yango. Ouais, OK. Ce que chauffeur a lembi aye kotika car na e na Arche de Noé. OK. OK. Abi benga tata oyo. A ozo car na $100,000 na kati yango. Nga na longo musala. Yo ta bo soale afutaka salaire nanga. Na lemi mutakala na e. Et puis basi muzo zanzela akusana bango na car. Alors autant mieux ngana kufa. Oh. Autant mieux ngai na kufa la ngana bakisi na yo wana ngana ndimi yango te. Na bengi tatango aye. C'est qui Nabi Deniles? Pourquoi tu m'appelles? Tu me connais Nabi? Oui, je te connais. C'est toi qui enlèves les habits dans la voiture, non? On le bengi papa. Nabi papa, Nabi tu enlèves tes habits, ton chauffeur est fatigué, il t'a laissé la Jeep ici. Reviens récupérer avec $100,000 et tu lui payes son salaire et puis son décompte final, tu me laisses ça et puis tout ça, c'est ce qu'il prie chez moi. Aïe, Abi le petit là est faible, hein? Il est faible, il n'a pas l'esprit de nid. Toi tu as l'esprit, non? Nabi oui, j'ai l'esprit, mais pas être nuit tout le temps devant un chauffeur. Anima! Alors on dit $10,000, après ça, on a ça, on a puis commissionnaire, après on a payé 5. Abi on va payer mbongo. Nabi on a la chance parce que ceux qui n'ont là na mbongo. Nana notika on la l'état. Allez. Baké, mais bazali. Bato bureau mumba albana mutaka na bureau so break ayi asali break abimi. Atika lika bongo kiss nezo senga bongo. Voilà. Donc moi je crois que et le Rabakolo épée sa leçon. Les arrières, les affolars, mais Congo, manière, non, même Batozo, nous avons 100,000 wana. Et comment bon ça martyr? Et bon ça martyr. Combien de toilettes est bon à martyr? Tant que tu vas pas toilette, nous sommes martyr et bon. Batozo les là-bas, basia basoldat ou bazo bunda na ba. C'est ça. Tu vois, c'est trop facile. Il faut le président de la République agir devant le ministre. Et puis 100,000, bah le Ghana on a ma moto. Na moto. Non? Puis bon et na l'État. L'État? Ils ont raté. Est-ce qu'après ça, il dit, ensemble là, il peut te poursuivre, Nadim. Ah? Ouais. Il doit enlever les 1 dixième. Il a volé Dieu. Ah, il peut ensemble. Oui, parce que 1 dixième, il faut aller la pierre pasteur, et c'est ensemble là. Azalawat. Il y a Azalawat. À Londres. Oui, à Londres, la pasteur, moi, à Londres, 1 dixième après ça. Sinon, tu ne peux pas poursuivre. Ah bon? Ouais. Bon, soit bien, personne pas là. Nga kutu na osepela atina ata na western bakola otala yo bakola ta o mane la la sote atindeli yo lisini za gagner combat gagner combat pe na olugile client ba moko bakola otala biso abula auza mutu malama obuna nae ngana liga ntewa na ndima yo andima banga beta ye aluka yo bakole beta ye ngaso na simbi ya beta ye. Mais le gars a dit mango te bien sécurité. Na tout na mutunanga bosolo bofwe na bosolo. Bosolo aller. Aoza oli. Bosolo aller hein. Aoza ngate. Na mona monzunzu. Mais yé muta bunit. Yé muta bunnembi. Yé muta fongoli sachette. Oui. Donc il fallait normalement. Bon frère na oya. Na bengo na pokwa. Ya mangai. Voilà. Très bien. Et puis mboko za mboka ba commission. On a vendé là ba kata. Et atika epeke mon abord même son avec 50. tabuza atika epeke wala atika epeke pa wala. Oh, non mon autre. Ni no mona. Chemise. Oh. Ni. Oh. Ni. Et là mon nom déjà. Wapi. Hein? Continue à l'issue tena mon yango na ebité soki yo mto wapi. Et pas Koffi Olomide na clip ya Chibolès.
namona na clip ya Koffi Olomide ta mutu amona nga émission ya tali ape ko ke somba prenga ko somba pre onde nini abenga na za nango déjà na bilamba do ba marque nyonso ebimanga za na ya sali ke na Hollandi na Hollandi ni clip aneza ba clip aina ne ya ba clip akala bo ba clip aneza ya sika fo da ya landa ingati yo landa onde nini ponga na mutakala ngana la taka kitoko déjà na na carte déjà donc ça ça na ebi que c'est lo ke bimi fois benga donc ba couturier onyo sona na bango besoin za na ba Turquie za na ba grand couturier na bandela lo mo na zo ba prophète Denis Saza muta ba provocation ngai déjà na bilamba boye ezo l'accélo mo ozo provoquer te nga bilamba to ba to sa ba clip na za nango déjà ilamba ko fela ti po chang oh na yebi ko tuté ana clip ala ta ona clip c'est pela rati bon on na sa na we misobo ya ala ta ona clip kasi pour landi yango elo na ladi la lipapa na sandale ya Jésus na sandale ya Jésus ate oye lokote nga soma déjà kalat la la carte la yo na la carte na la carte mongo oye bimza 100,000 wana il carte noire oui na na mot oui donc ce gars il a mis bimi na kati ba kati ka ba tinenga ah bon ça clip na oyo mais yango aux enlèvements ce que là tu loko ko fela ti ti na no la de lo wa mutundeni elambe zaka couturier asali pona bato mbongo elambe sa mi pona bato mbongo omone te montre ya Rolex et salemi pona bato mbongo OK omone o natali yo wana mwana yo ka talando o tala soli pona na lobi ko tala ba grand montre auto yebi ba Miller ba nini so tangi ba montre o yebi ke ba montre à valeur o ezana succès net Mercedes et net Rolex donc Rolex eza montre moko riche nyonso azanga ona ndako te ngana nango so 4 ou 5 nana oya or massif ba moko nana oya diamant nazana oya détente net oyo ya ba marque musus donc déjà bandi na $10,000 moins cher ya Rolex 10,000 donc nana ngo nyonso wana ti na ba 100 et quelques ngana nango ouais donc ngana la na mututé omoni bato ala nde bozo mona ngo bango bana biso to ande moko bozande monde mais tozaka biso tout se débrouiller à katozwaka mais na commandé omoni Mercedes o ezo yate ah oui websenga mais na sombi na omoni Mercedes o bato bazo laksa wana mais na sombi on déjà il y a 2023 ah eza nzela oh là 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 ya oyo là kaso S7 ya oyo amboyo ebite na ebite bon na ebite na ebite na te na ebite sona omoni moto yo tangi ko mwana comme ali comme on entanga maté il a l'argent azaba moyen na bon et l'ambé za pona mutambongo il a l'argent il vit ndenge pe yake na osomba ndenge pe na sombi ndenge pe fali osomba ndenge pe là on est déjà là na te pourquoi somba mususte hein pour somba mususte te nga zaidi yango eza dia na ndako na tali na ngabo na mona kite yo dozo ebisanga siko nga zaidi yango parce ba bière na nga ba eba déjà que loko boye bimi ba proposer nga na eba ite mais ça non grave te toi ba star biso tout OK il y a star nga ben star donc il y a rien OK mais nga wala ta on clip te pardon oh na wala ta on clip te pona non c'est la man enta mona nango ah oui tout ba provocation ah papa yo muto tuninga ngana tunyo te ngana tuna ndenga malamu yo muto mona ki ngana mona ina ngate mais oh là on a clip te te na wala mais na clip na mo ba pièce ya au niveau la clip oza yo ko mona clip a pétage o mona biloko eza la kati na mboko yo na biloko ya musique na mboko te bat balataka ba musicien même l'autre là makasi asomba na mona jour moto zaina ye andi maka Koffi te na moni jour moto zaina ye asombi la même pas garçon ma au Londres à bière mo bo ngape na ebie ba yaki ba 5,000 ba $8,000 asa mbonga ala tana bon o tshaka 5,000 bon o asomba ba 20,000 papa 5,000 muke lo asomba ba 20,000 ozolo bango tende 20,000 te 5,000 8,000 zali 20,000 wana la man hein et la man yo ba collection beta ensemble wana bon moni ça perd union soit mélangeaka moi logo Chine koti na moi logo ya solo ezalaka bongo 20,000 ate bilamba 20,000 eza
mais à niveau na biso na kin nanu te parce que nga soke pa Carlo mona komo na ngesa soke pa ya Donatelli mona komo na ngesa soke pa ya Nino na Champs-Élysées mona komo na soke pa ba grand couturier ba to lokola ba Viviane Westwood okuta komo na Angleterre eza soke pa Francesco Smalto pona ba costume classique okuta komo na ngesa donc soke pa ba Janko Freddy okuta ngana za ok par Rolex beta Rolex autour na combat de les omonesa ndeto beta to mona fali surtout so beti de les to mona fali là la carte non là la carte ok pour so Rolex il faut dans la carte ba montre tu à ma casse il faut dans la carte ba aux enregistrer na maison mère so ok par Louis Vuitton okuta de les pour nga ba valise tout na voyage na ngo za Louis Vuitton ya chaque année et puis mukolo magasin wana za mutunanga to eba na priya pour na mwana azai na cancer na big side donc so naneni naneni ero na saga LC campagne ya LC wana bomona mona moko azai wana azai cheveux ba kata isuki na cancer so talibi image wana au trouver que mutu wana mwana ah bon ouais en plein air congolais azai wana monaki ok d'accord. Voilà, alors, tous les cas dossiers, il y a... Aux ans tranquilles? Non, on a bien, on a curiosité. Manicol nde kolo masolo. Nganga ta formé mon anaye, abombe la kae sekele moko. Ba yibi outillage, ba bossani artisan. Les sipos c'est une chaque soir avant que tu dors. Tu mets ça. Les résidents, c'est dans 3 semaines. Les sipos c'est pour les fesses. Uniquement c'est pour le fesses mes bébés. Uniquement c'est pour les fesses. Oh. La Bessie à Coca-Cola, la Bessie à Cofina, la Bessie. Awa toza yangoyo. Maman Nicole Malonga, la patrona. Nzamba ba mama, ye solution na solution. Maman Nicole Malonga, moninga na ngai, couple oyo. Bazo koka ko démarrer te. Faiblesse sexuelle. Endurance ezate. Bazo koka ko démarrer te. Ko swana na ko swana. Mais Mister Nozo beta c'était beau, c'est pas bien. Na ko benga ba on internet. Pesa ga site na bango. Non. Wana kutu ko mekate. Foko benga na numéro oyo ya yemoko Maman Nicole Malonga la patrona. Akopesa yo ndenya ko salela ngo ye aiba produit na kopesa yo po ba pirate komi trop. Ba awa toza e komi ebele kokota na site te. Foko benga ya ko benga. Awa toza ba mama ba sepeli ba papa ba sepeli. Awa toza chez la patrona Nicole Malonga. Basena yo et kokoma piscine. Et puis papa, bo pikiliki na yo, neti mwana 12 ans. Benga, ozo solution. Gou! Manicol nde kolo masolo. Nganga ta formé mon anaye. Kasi mama Nicole yaga, yaga, Manicole yaga. Voilà, très bien. Et là maintenant, Tozonga mélangé. Mélangé, mais on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Ouais. Bonim Sangwa Pétage, album Pétage. Et puis pour la carte dossier à Kofi parce que Baboya qui tolo surtout Binobo le Kofi Lomide. Tengatangi comme. Yangope moninga. Kati nabo nanga. Natangi comme. Naboyi. Natangi comme de yonde muto. C'est vraiment une icône, faut te respecter. C'est ba valeur. Beaucoup de respect. La légende Ototikali Naïe Lelomoko. Nana beaucoup de respect. Oyo Yomoko. Beaucoup de respect. Commentaire mon naibisa. Te. Obanga. Ba question na ngamusu. Te na bangite. Voilà. Babi Denis les siozo ba keno ngambongo. Leo kotaka prison.
yo moko sala témoignage pas Kofi Olomide. Après 1400 $. Chaque fin de mois après non, 1500 $. On est au gonflage. C'est au gonflage. Tenza malimbisa. C'est au na tubela te, na tubela kango. Na tubela kango. Chaque fin de mois. Te na tubela. Kofi Olomide m'envoyer 1500 $. Na tubela pesa ngamba la moko 1800, je crois. Et yaki na maboka Serge, na gonfla amutu na bon ata na gonfler. Il n'y a rien. Il y a facile. Peut-être mon tapé son bon. Nandimae. Nandimakae. Très bien. On peut avoir des conflits, on peut avoir certaines incompréhensions, mais moi je crois en lui. C'est pas très bien. Il y a Makambo. Il y a Makambo. Nandimakae. Voilà. Il y a Nandenga Mabete. Voilà, ça peut arriver. Nayoga toujours musique nae, na car, nayoga blog nae tout, et puis voilà. On peut avoir des différents, mais bah différents on a et zo laxaté que tu as bénémi, j'irai non. Très bien. Voilà. Bango pe bafinga ka ba uto finga mama tina ba tunaye ba fingi ba konseli mama tina. Ba tunaye te. Mais il y a tinda atinda. Mudwana. Je ne crois pas. Mudwana. Nani Rambo, nandimité. Nani. Merveille Rambo. Oui, andima atubela. Abi batina ki na mutu boyeboye, mais Dieu limisanga na moni muso azwaki relais na ngobo. Ba yebi ke yo ba senga pardon. Oui. Mais non ta intervention na zoboya abi problème est maître Tsura Mbomba. Nako benga esiko. Alobi pas de problème. Benga maître Tsura. Benga maître Tsura. Il y a pas de problème. Alobi ndengo za wana kutuna na to ka beblo be alobi. Zela. Wana peut-être avant. Abi so lelo ki en wana avant. De Niles au tika lo mona même attaque ou de livre ezate na ndata ndako. Ah bon? Na l'action. Non, na ça la huile d'olive, na ça la crassus. Ba huile forte. Ouais, ça ba $10 000 ba nini. Na ça la ba huile d'olive té. Voilà. On comprend hein? Té na lobby hein. Na ça la nani zela. Zana benga mona moko mona. Pour mona ke huile d'olive ezala so na côté. Est-ce ba tutu ba ça la moko na ça la huile d'olive. Yo keka moko na ndenge. Mais moko na eza église o bandima huile d'olive té. Ndenge za na église aseka bandima huile té. Est-ce bato yo so bandima huile. Bato so bandima huile té. Bato nyonso ne bazana bandima huile té. Allô maître Tsura. Oui. Oui, prophète. Oyebi ke petit na orambo awangani alobi ke asenganga pardon te na nzela na yo. Ah, mwana nazali boma. Azali boma. Azali boma. Na ipso na komanzam. Hein? Losolaki na ye na passion ya zosenga pardon biso limbisa na eza na oka kofi mtazo déranger ngai ozo nyokola ye, c'est tout. Voilà. Donc azo continuer petit mutu pe azurele azo continuer kofinga maman tina tout ça bon na éviter ce que yandeli. Nga na comprendre petit angote. Mais peu au bousculer na. OK, promet. Natenga nazo sala ni mission na nolipo na pechona makabu nani petit bakola jimbongo wana donc. OK. C'est bon. So vide kasi soko booster au sangasi. Na obesoki na kangeli so na nga zana na okangi na sendeli kala mingi te. Na pende matoili so so yo kate mwana. Merci. Ngako ça terre. Très bien. Ngako ça terre. OK. On mettre sur au chef de sécurité nanga. OK. Azwa qui est le même jour à Yenaye. Oyo qui est mondé à lobby. Ngate. Donc moi je ne mens pas. Voilà. Donc ce gars wangani awangana devant mettre sur la momba na télé. Azwa mettre Tsura atia été mené na Tchebo. Awangana. Très bien. Il m'a demandé pardon. Et puis maman tina et moi aza oyoka. Gaga azalagi wana bato bazalagi ba témoin pour na tia main libre. C'est menteur. Et puis huile d'olive ezanga nda ba musala nzambe ndeni. Nga sale la crassus ba huile sacrée. Huile d'olive à niveau na ngate, huile d'olive ba priya na ngote. Ouais ba ngote. Huile d'olive ezali ba libanais bato basala ngona bato. Nous on utilise selon les livres de Zana Laksao, hein? Bato ebele na te yayi. On dirait voilà, Bible. Tout ça se vexé to kota vexé. Parce que na moi bato ebele on dit ba Bible te. Ba ko ça bato. Voilà. Ba Bible te. Vraiment les temps Oza quand même convaincu hein. Oui, na vu version ya maître Chouamboma. Ndenge ya PC Lindenga lobby. Batutu bayoki sur merveille Rambo. Rambo kosi je mets à témoin. Gaga na mets à témoin pour nga copier na batuti. Je mets à témoin maître Tsura. Oyoki maître Tsura bon. Tsura a ko ça été. Voilà.
Verset Exode 25. Oui. Exode 25. De là. Voilà les temps, topé ça. De là, il n'y a pas de problème. Moi, je dis merci à tout le monde au Baota Labiso, vraiment, en ce net moment. Et pourquoi pas na penser na Yannick Kinia Rombox. Ah, Yona Kinia na Yoana. Imamea na PC ba moté. Exode 30, verset 22. Exode 30, verset 22. Balobini. Te yotanga po yozango te. Pesa sur Bible les anatanga. Exode 22. Exode 30, verset 22 kitati na se. Po mona ke biloko yango to salaka bato bana loyenge trop. 30 hein? Verset 22. Na souligné yango. Voilà. 22, tu n'as combien? Tina C. Voilà. L'Éternel parla à Moïse. L'Éternel parla à Moïse. Et dit. Oui. Prends de meilleures aromates. Prends de meilleures aromates. 500 cycles. Ah, bah nous, ça va mesure. De celles qui coûtent d'elles-mêmes. La moitié soit de 150 siècles. Tu feras avec cela une huile pour l'onction sainte. C'est ça l'huile sacrée. Okay. Et sa composition, il y a le cinnamon. Alors, huile d'olive, il y a le cinnamon na quantité. Et ça, l'élément où ils ont composé huile d'olive. Hein? Très bien. Voilà. Et ce sera pour moi l'huile d'onction sainte parmi vos descendants. C'est-à-dire, ils ont perpétuité. Mais rebelle va passer ça la kawa. À quelque chose, huile d'olive na boutique, à d'autres la bateau maboko. Non, ce n'est pas l'huile sainte, c'est ça. Ça, ce n'est pas l'huile sainte. L'huile sainte est ali. Et l'oko bago salango, tu rendras Aaron et ses fils et tu les sanctifieras pour qu'ils soient à mon nom au sacerdoce. Et tu parleras aux enfants d'Israël, tu diras, ce sera pour moi l'huile d'onction sainte parmi vos descendants. On n'en répandra point sur le corps d'un homme. Et vous ne ferez point semblable dans la même proportion. Elle est sainte et vous le garderez. Voilà. Monde huile sainte dans notre amour. Wana kosala ngo na eloko to bengani na huile d'olive mais na huile sainteté ou to bengi huile d'onction. Huile d'onction, c'est une composition des aromates, des cinnamon, de beaucoup de choses oyo esali ke ba pesi morceau na morceau et bazo to sango et c'est nous les sacrificateurs bisonde ba nkolo na ngonde to fabriquer yango. Tu peux commander ba biloko ne outil Israël et outil partout et na créer ce qu'on appelle l'huile sainte. Et natiango na mulaki na ke kosala. Donc Rambo yebisaye ayebi eloko te avant nanye. Donc nga en tant qu'évêque na kosala huile d'olive te. Nga na kosala l'huile d'onction et l'huile sainte. Au monde à Kwekao. Voilà, à Kwekao. Voilà Kwekao. Mais longola eloko wana obaike auzwa mukanda te. C'est auzwa te. Longola eloko wana isali mabe. Azala na centre. Longola za na centre. Tu peux pas insulter la femme de quelqu'un comme ça. Je n'insulte pas la femme de quelqu'un. Je n'insulte pas la femme de Ferré. Je n'insulte pas la femme de tel musicien, de Fali ou de tel... Je respecte la femme et les enfants. Bitumeza Yabiso, sur le point de vue. Si tu donnes un point de vue que je ne suis pas d'accord avec ça, ça c'est un point de vue. Naboy album nao, c'est un point de vue. Mais ngai na kokite kofinga moi c'est amutu na mensonge azonga wat se plainte etikali yao ba kangai o ana lati manette ato lati manette l'émission to kanga émission ana to convoquer journaliste wana na yo na journaliste boké bon de laisser funda ba tout c'est une arme fallait aloba arme des faibles les Congo ça les là arme ba faible donc biso à niveau anati bangonde baza o delile sabota mona moko boye na matete ti lelo yo za enquêteur que nous luka mona mensonge eza ba arme ya mutu na wana ya ba Fidel Castro eza ba arme ya Salomon nde batiliza ba arme ngai na tiliza ba arme wana te mwana ngo pe suki tela boye mwana delile sa mutu ambongo boye kwa ngabo mwana nga suki fo eza milelo omona ba petit na ngate ba petit mo bien éduqué né au sa émission bo mona bango te ba ko intervenir na nante tonton bonjour soki ba pesi bonjour ba koti bazala bien éduqué nana mwana moko ya libanda na bota blessing ana ba 11 ans vous fêter anniversaire le 14 février ngandi maka nandima biloko na nyoso na sala na sumango
ce sont mes enfants. Je n'ai que 5. Donc c'est fini. Voilà, tout solo là parce qu'il faut. Donc vraiment que les garçons là, il faut avoir punition. Tout le monde qui citera mon nom maintenant, en faux comme ça, ou moi c'est nanga moi nanga, aux retour spirituel. C'est-à-dire quoi? Tous en a débat. Tous en a débat. Tous en a débat. Tous en a débat. Très bien. Ce qui n'a lobby logo yo c'est payé nangote. Au contredire. Ok. Benjir et ça va arme à faible. Voilà. Fallait bien ngote. Hein, bilo ba Congo ça wana ba songi ba arme ya kofinga na internet eza ba arme ya ba faible. Donc en fait so moni mutu un argument soute ne ba koma bongo or ngana un argument. Au coup de huile d'olive pas de lait c'était mais aux réponse. Na kena ma comité. Pe on a lobby mutu au contredire en WhatsApp. Parce que huile sainte eza auto benga huile d'onction. Ngana évêque. Na on sert la huile d'onction. Na on ça ba crassus, na on ça ba huile à macasse. Huile d'olive ezali fabriquée par les Libanais. Bien que olive hier mon rabbi qui ça moto mais huile d'olive est l'autre on a ça service na ngote. Très bien. Donc on a besoin na ngote parce que moi si prophète Denilis alors to tomber là dans dossier fiston Saïsaï Mafinga automone sali à la toile to commenter en boye parce que ayé na réseaux sociaux bien que sa vie privée à moto mais ayé na quand la vie privée vient dans un lieu public, ça doit être critiqué. Voilà. Alors, comment on a Mambo Zoleka sur l'artiste et comédien Fiston Saïsaï? Bon, Aza Mobali. Oui. Na Congo, deux femmes sont autorisées, mais Ali. Deux femmes veut dire, Moko, deuxième femme a un nom reconnu. Dans le niveau biblique et puis dans le niveau juridique. Pour nga sali droit. Bano ya robotana mwana mwasi wana. Ba obenga bana na ba enfant naturel. Ba za reconnu. Na ba enfant légitime. Mais moi c'est reconnu. OK. Donc akoba na yeye a suka na dot. Ago suka na nini mais soit ke na religieux ba on dimanté. Soit ke pe na civil ba on dimanté. On débattait. A suka ga na kanga lupango bien na dot. Mais sur le point juridique ba obala moi Simon. Abala moi Simon ko. Oui. Aga moi sine ba bala na wana ndé moi c'est reconnu officiellement. Ba ebele ba cause ebele ba na ba makango. Baza bango mais ba reconnu té. Donc ndenge zana a mobali soka Monique a Bali, il y a pas de problème mais il a faut te payer à moi si. Eza faut ya mwasi. Basi à Kinshasa na basi ba pasteur. Faut ya nini? Ba pasteur na ba konzi belé. Avant to na ba konzi nanu. Faut ya mwasi asali nini? Andimi ko kene pota vanda kuna. Mais mon bal sur la question na pota baba naka pour la vie le meilleur et le pire. OK. Et comme habitude de ba pasteur, soka linga zo makangu altindi mwasi na Canada. OK. Ba maman nyo so ba pasteur voilà poto bozonga. Ba maman nyo se va passer bozonga botia trouble bozonga bazonga pour la nini maman mokande ya bien maman filite ya bien alors bo vanda bino so na poto mais nabia yo kanti soku ofani na mobile ata na Kinshasa yango so mobile linga je préfère à déconner je préfère à déconner il faut zakali bana mboka je préfère à déconner mais akendeti na libala te bozori ya zalaki mabe zo mona maman Vero eza asali nini bon maman Vero akepotot vide tikali ça c'est à Kogamali dit akanite libale za malamu malamu bolingo ekotoko kimonzema malili pasi malili kati tanga tika ye mwa baluka boyeke mwana zate tata zate petit azate bango to na mikili Aosan a pété donc a pété il a pété. OK. Donc, Liozo condamné mobilité, mais plutôt condamné moi aussi. Il faut Zalana break na tout le temps. La pasteur nyonso basi la poto retourner au Congo mikanda bosi. Dodo kama mwasine azala en États-Unis, ye wana zonga. Et tamola dodo ya. Mais comment va pasteur no déjà kama Monique a comme président ya confession religieuse. A zongisi mwasi azali na États-Unis a zongisi a Dodo Kamba mwasi kitoko aboti bana mkolo mais à comprendre que na minute ba critiquer ye mama zonga a matabona mbali na ye na mutuka ba kitabona mbali na ye ba réunion na mbali na ye c'est ça l'équilibre
pasteur 3 gars ba pasteur na Kina basi ba na Canada poto tout ça y moko nzonzingi au nom de Jésus ba maman bozongo mais lelo ba coller fiston ça Isaïe Salimabe voilà pour nga aza mobale aza mobale lobi boye aza pasteur même ba pasteur ngo pe ba koma na bango ba 3 4 basi ça Isaïe mobali aza na miniki ana miniki na mitenge à pasteur même pas passer en opé boyo ka basangoti donc moi je crois que tout condamné était to bi cause nini akenda ko luka mumbaso anate ça c'est un garçon qui réfléchit oui normalement je sais pas pourquoi il a fait mais peut-être alingaka yemo kwa yebi pourquoi sali ya alingaka a break na ye akala alingaka faut ezaka ka moninga na zata na debu loko bo permettre ngana ko ya nga souté na bandaka wana peut-être ça voilà tala siko ba ko kuma ba photo monsieur za kobima o susu babi 3e Théo balati ko la tsabilamba o lukuta o la maman la femme cassée tu as des photos on a des personnes na bien il y a des personnes ah o balati li potate hein o potate Versace oui des personnes oko sa lecture na photo namoni yo za moto bandi pe bolingala ah mobali papa ah mobali bantu bela muzuzu o babimiseli babimiseli da makango mo akala wazani ya sikate te wana sikabaliye o métis moi sakala makango tamzo camara nayi OK po elo mo zo ndera mo balatika blamande kokana balande blamande kokana po basepesa ka basepesa miso abato et bien a mobali na mitenge na miniki fiso za nini mitenge na nini na miniki kasi album nanga ya deuxième album na salinze mo miniki na mitenge na break de break ba titre muzu break de break titre muzu 5 minutes o la sabatu break eza nini mitenge ya nini conseil na opia pe conseil voilà alors mais oyo na moni ya sika nini oyo elo akala baladi photo bomo na ona donc eza na mo ya sika te na toyebi te mais bazali na mo uniforme ba oza be mama pasa mapaza mwindo na ya mope comme ça ça va pas ça c'est nga kola ça va pas ça la bomba ego za be makango akala ego za be camarade ego za be bazaki ba nini ba o bato bakotsa bato na mabala na ngo okotsa mabala nde bato babina avant ba garçon ba menga ba fille d'honneur ego za be ba mutumo wa mbongo après ça c'est 20 000 ça la garçon d'honneur na ya milliardaire net ngabo soki pendant le béni libala milliardaire mon États-Unis ah okende na okende mais siko mobile invitation yelelo siko mobile yona mutipa wa milliardaire ya linga de les ngabe anglais na ebite na loba na français bazo interpréter ezalaka soki azaki pe na za garçon d'honneur ba pienga 1 million OK na okota OK na obina oh na obina te libala na obina ti la koti la 1 million na poche boso watinze mafali obina nde so watinze mafali nini so watinze mafali obina nde ezo organiser mais na kota ka jamais so watinze bisorbi ya faire na kobina ngote bon mo bazo na bina te na linga te lokolo tombola ka boye biso ba tombola ka boye mo bazo na bina na kande makalambai o kansanze makalambai na obi na kansanze makalambai ya pasteur Michael mais na kota na nzema passer est-ce que ba kota na libala na nzema mokili mais danse nde va pas de danse wana mo pasteur na kobina ya danse nga yo ka ba musique wana bo aso na bine za problème nani abina ite tatu Joël tatu Yamado, au moins voilà, très bien. To clôturer nini na dossier wana parce que les lobes ont collé. Bon, non, aujourd'hui ça y a bali. Écoute, tu éviter qu'est-ce qui se passe dans ce foyer. Tu éviter ce personnel là la moitié. Tu éviter. Il paraît que j'ai appris même que moi son moi si o ya kala ndenge mes filles wana. Oui. Ah fille ya kala. Yo bien. Oui. Oui bien. Oui. Yo ba karaba to pe. Na bien kalat. Oui bien ndenge nini. To ko kutana. Ah? Comment il na bi komote. Mais to sto kutana ngana yi. Na gomeni immeuble mobo. Ah. Ouais, immeuble. Oui. Ah. Oui. Kolukani ko ça. Mais ça ya mutu ngati. Tu n'es pas prêtresse. Ah, donc ça y est, non, tu n'es pas prêtresse bon na bo tanga komone.
fi moi mbongo boye bazali na site naeba moi c'est ça été mais na mona ki na ye donc baza ba relation déjà kala peut-être et puis toyebi pété lo on etinisa ya salango aza fouté ayebi ki kombima na télé ayebi ki koboma na te il sait ce qu'il a fait ce qui moi ciné moi andimi na ndako toyebi te très bien tam ça moi chéri fona dans des femmes pona zala équilibré biso na bible to boyango mais ba pasteur musu bandima n'était pas vieux sonika futa bandimaka et pas ya bato neti ba baba bandimaka tina 8 femmes. OK. Donc moi je ne vois pas la polygamie eza elongo moko africaine eza na makila na biso ba africain ato balité mais eza na makango bien qu'on déplore ça bibliquement même ba pasteur baza ba break. Donc, on ne peut pas tuer ça, il faut retourner la raison. Il est moi à Koloba. Est-ce que tu as un Liban à Nabazo ça a fait toi? Je ne sais pas. Donc, ça, c'est un comédien. C'est une grande star. Bon. Très bien. Moi, je ne suis pas là pour juger, mais maman, elle a sauté. Moi c'est avec Dodo Azawa. Bozong Zabasi na minonyo. Bazon ça bon pour nani so ba fay na bango calme. Eh, voilà ba calmant. Baba na place mona mobali, o mona mobali no ndenga zolia ole isae, o sukole ba maya moto, o tili ya mauru la nzoto mba, o sali oyo ngo sala. C'est bien. Ah bon? Amarulo, il Amarulo. Amarulo. O sopeli nzoto mba. Mba na yote. Ah. Otie biloko likolo bandi kolia na. Et c'est ça problème. Amaulo sopelo. Na lola nzamba oboya te. Amaulo sopelo nzamba. Ozi technique. Olinga bon. Oh, yo do tunanga na pesi leso yo do tunanga. Ce ko bali officiellement. Sopela mwasi na yo amarula na nzoto. Mais avant yo ba bongo, yo oyebi yango za expérience. Ngai na linga mwasi nanga akutana nga tomelaka nde nani komo na ngoni ni 20 oyo ezaka bongo. Nani komo na ngoni ni. Tango comme on est ezaka ba miliki wana Belize Belize te nani pina colada. Ah OK. Wa mama tina mutala kisanga pina colada. Ah olinga ba sopelo na nzoto ata na sopeli ata sopeli nga problème te Ils ont faire partie harmonie ya ba break pasteur bazaka na makambo to kasa na ba centre non toi ba mourir ils ont fait partie à Miniki na mitengi il faut moi ça la satisfait papa. Très bien. Mon bali peut faire ça satisfait. Très bien. Faut bilo rendre ça dans libala. Très bien. Ozi pena pina kolo to tie maman pena nzo to pina to bani golia yango. Otie moi ba fruit likolo. Ouais, ça fait du bien ouais. Excellent. Non, c'est nini moi sinanga na pour limbongo. Nini. Flash Info Magazine édition spéciale à sa une. Fifi Masuka Saini, le catalyseur de la vision du président Félix Tshisekedi au Lualaba, la meilleure élève de l'école du peuple d'abord. Jean-Maïka Samba, le JMK de la presse. Le président de l'UNPC Kinshasa exhorte le professionnel de médias à soutenir le FRDC, mais aussi les institutions de la RDC. Édito de Jean-Marie Bassa, Fifi Masuka, une femme qui a su affronter les obstacles pour produire le résultat à l'honneur de la femme congolaise. Pour l'éditeur, la gouverneure à l'intérim du Lualaba incarne l'image d'une femme au courage des hommes qui a relevé le défi au Lualaba. À lire également dans le corps de votre magazine, remaniement du gouvernement provincial, 10 ministres et 8 commissaires généraux pour gérer le Lualaba. Autre titre développé, Fifi Masuka Saini à la rescousse d'une femme non-voyante. Dossier Lualaba, modernisation des infrastructures routières au Lualaba, la route Kazembe, prolonger l'avenue de Pin, complètement asphaltée. Infrastructure religieuse au Lualaba, également exploitée dans votre magazine, les domaines marial a désormais sa plus belle robe, grâce à la bonne volonté de Marie-Thérèse Masuka Fifi Saini. 24 pages qui vous placent au cœur de l'information, 24 pages qui fait de vous le premier à être informé. Pour toute information, visitez le www.flashinformationplus.com. Bon. Très bien. Voilà, nous sommes arrivés. Obi?
Maman bozonga, zonga bozonga exercice. So il poto bino mibale bo vendre na poto. Conseil nous pesa Maman Véro. Maman Véro, c'est ton gars. C'est ton gars. Oko kabonate parce qu'il y a eu ça, non? Les amakambu. Les amakambu, bon, ceux qui bah toi mono faiblité, non. C'est votre mari, elle m'a coupé aux amours, tout ba capacité pe dimnaga comme pe on balance soit le costo tu peux pas tout satisfaire. Elle m'a pe ba soulagement pe bon maintenant encourager au thé na ebi que aux ana décision aux ana on a monté mais gotika ça été voilà ambalia bien j'étais vie chez toi na yaki kitambo jour moi na zo ki examen d'état j'ai vu comment ça y a une harmonie dans mon alingaï makaso peu importe peu importe du tout ba et les ranango ba second ana ba kenda na bango tanga omona ba second pe ba kenda ba kenda bozo ki sur 7 jours mais problème est ça sur 7 jours ceux qui na l'existe 7 na ngai pa na ngamo bon pour fâcher na longola siko ka esai na tout ça comme sous peut maman bête ça za mutna est-ce que que déjà moi aussi une fois à se déplacer à ça quelque part on va la commune à moi si mon sous si c'est fait que moi si on a comme na zemi il y a mobile ah botat kobota ona mobile pour le moment azanda akozala yemo kolanda et kosenga moi ça sala nini ta ko yana ndako nete il faut luganda mususu par respect à moi seul boss mais moi ça la mabele et ça est ma oui on est à mintengana miniki papa incontrôlable biso ta ba serviteur mais yene ngazana za profane akoya na moi sala na ndako wana te par respect à bana nae a lukanda mususu. Très bien. Tout aussi, c'est un dossier à arrestation brutale d'une jeune fille, jeune femme au Bakangaki, naïf qui au talari ba image au ça qui passe. C'est ça la émission T100 pourtant tout le monde. C'est méchant. J'ai appris même que les magistrats c'est méchant. C'est méchant. Voilà. C'est-à-dire Moutouan a droit à une convocation. Oui. Premier, deuxième, troisième mandat d'amener. Oui. Même à toi où ils ont un mandat d'amener, on ne peut pas tabasser quelqu'un. Oui. C'est il y a droit. Oui. Il y a biloko ba osala ngote ba ko beta mutu net pas fini mutu ne longi. Voilà. Non, maman Denise a kotika ngote. Une femme. Maman Denise a kotika loka boité, il faut vraiment yé azana ba association à Bongo et c'est ça le temps maintenant de récupérer déjà la fille. Balancer déjà un avis de recherche contre le monsieur là. Oui, il faut pas soyer. Azan magistrat. Il faut pas soyer. Oui. Il faut pas soyer bato na ba kende boloko. Oui. Il peut pas. Oko bafoué droit ya mutu te poison infraction. Kokanganga zelo mususu fona samba. Fona loba. Nana argument on a opesa. Je suis présumé innocent jusqu'au tribunal. Moni batu ba bossa na loko moko. Tina tribunal. Tribunal oui. Oyo juge a okata di kam. Là yo komi coupable. Na komi premier coupable. Na ko ken appel. Appel oui. Nazongi prévenu. Na ken appel mususu. Appel na ke cassation. Soki cassation akati qui ezali bongo là ce moment là on s'incline mais kenan na komi na cassation te na juge à cassation te yo na ko bima caméra yo na bima te ba condamné na premier degré na deuxième degré mais bima te alors donc tout le monde est présumé innocent et toi na preuve sur côté mais lobby preuve ko bima comprendre et que l'ongolanga n'a pas de problème. Très bien. Donc moi je crois que même Maniké n'a pas pardon, moi je vois pas le mal. Parce que non, mais c'est-à-dire il avait offensé le musicien, il a offensé la fille. Donc c'est normal ce gars c'est à réquiser, à sengi pardon. C'est pas mauvais, c'est pas une faiblesse. Le pardon est une puissance qui libère. Parce que s'il est là, a poursuivi. Aza liberté pour ne veut pas dire qu'il a poursuivi. Mais pour Katana, il faut que Fiona a retiré plainte ou Péa Lobake non na tiki. Même à tiki. Ministère public a poursuivre. Ce qu'on a dit infraction, c'est un juriste. Donc c'est dans ce sens-là. Moi je crois que finalement à cause de traumatisme dans mon tout à Beliboma. Mon infraction bébé ba coup blessure bilo muso mona wana net kamo ba pesinga wana film moko boya tourner clip na mise moko bazaki makangu aboyi clip wana eleka mais ya tie clip fi wana ko porter ep plainte droit d'image
Na dossier. Mais nazo réfléchir. Ils sont à Brazzaville. Non, awa. Nakina. Tu vois pas ce dossier takiki. Oh. Maintenant nous on a passé na it. Natala sur na bago poursuivre ou pas. Donc nazo réfléchir. Voilà. Très bien, nous sommes. Mais ça on peut plus accepter ça. Ko Emilia Batou, ko Beta Batou. Il faut ici là dans Congo. État de droit, un état de droit. Voilà, tout ça dans état de droit. C'est par ici que. C'est pas bien. Nous sommes arrivés à la fin. Prophète Denis Lessé, merci pour notre disponibilité, encore une fois. Et Namoni Pepimbo, Naozo Beta déjà. Ouais, et n'est qu'un zéro. Tabakato, et belé. C'est l'engue. Ok. Boyete. Nana ambassadeur, il n'est qu'un zéro. Pasteur, tout bas la besoin là. Très bien. Zela c'est zela. Naibi wana kanda ya mutu wana. Wana za publicité. Longola kanda mutu na yo. Mutu na yo. Ah, même mutu to bandai déjà bien mais ceux qui pibé katani donc télévision dans Rambo. Mutu na yo. Qui TV Zambo. Ngana mutu na yo. So ngana le yo ko le. Très bien. Au moins que tu imites ton vandi pe simite. Voilà. To kangi break. Voilà. Au moins de to kangi mbula. To kangi mbula na mo pena que no. Na kanga mbula na kangi mbula ya fali bongo yo na le mawo. Pour to ça l'émission et na yebi to vande kata. Nandimio. Nganga nzambe. Nandimio. Donc malgré bazobo ya yo mais ngana. Yes, baboye bongo ngadilis. Voilà. Ah, merci. Tokomi na suka olobani na. Ah, bâtonnier Coco Kayoudi, merci pour la parfait qui toko ya $1000. Ah, plus parfum. Il y a $1000. Na atini na facture. Maître Coco. Ouais. Kayoudi. Ouais. Atini pe maman enveloppe ou eko soulever ngata moi 4 jours. Côté intelligence. Non, c'est un homme qui partage. Rende on a mis bandu nous to voter député Mbalo. Apostolé. Pas comme mon conseiller. Apostolé. Apostolé. Maître Rizi a travaillé na ye. Ah, Maître Rizi. Masiki Togo, avocat. À la bureau, on a PC. Il y a bâtonnier. Qui tourne? Non, c'est une vraie break. Asa break. Moi, c'est. Yo minde. Ah, muda pe mena mo konzi ba na luka ndo ya uzaka sonda. Balula moste, balula pena c'est pena. Non, elle est. Balula moto non, elle est très belle. Elle est très belle. C'est bâtonnier à tiara pe mena na ba bato ma yele na bato kito. Asa kito. Elle est très belle. Maître ici. Ah, boire à matin na pétage. Ah. D'accord. Ministre Moudero, Simba merci. Et na pesi évêque général de Dokamba. Dodo Kamba. Na mwasinaye na pe ba ombote na bana nyoso. Na pesi mbote na Boudimbo Didier Modimbo ministre de Kabir. L'homme qu'il faut. Na pesi pe maman mbote parce que moi ce pas za pire nga mutakala. Djonga 1 2 3 na pesi Djonga mbote le meilleur restaurant. Bisiko lingo ke ne place dans ces OK. Place à Golia OK. A comme na restaurant belé. Moi na malamu nzamba zo fulaye. Muda pia dim. Muda pesa dim. Mettez-moi des prêts par des dîmes et des offrandes si je n'ouvre pas. Il y a tout au balinganga, il faut qu'on olia. Qu'on a tout à poser au liate. Il faut qu'on s'en aille banda mais au moins sombalia. Et pas y'en a, n'est pas la marquito. Sur un bon malimbatable, c'est pas sécurité à Banyoka. Maître Cobra, on va garder nangai. Quête loi, présidente, ministre Tony Mwaba, ministre Yves ya jeunesse, Yevatikala. Na beau catharsis conseiller financier à ministre de la jeunesse. Ata ozo l'accent ba champagne na France na ozelo kaka awa oya. Ajembelu. Ah, na yeba ke ko réagir. Mongolo kuta na ajembelu. Oh sotela. Moto malamu. Ngabe na oluka yeme libanda. Na lingo kuta na ye na kuta na nerete. Te foga aner. Aner ko kota bo kede dossier musu kombo bimi kuno tikali wana. Non. Yesika bazo kanga bazo lokola ba before. Ah, le ballon. Belouté pardon. Très bien. Na kudane libanda. Na sukana libanda. Net à stade Aoya. Voilà. Aoya. Na déranger na stade pour ya sambela trop. Voilà. Mbote lisusu na ministre Guy Londo. Ah Guy Londo. Yepe aza dédié na Nzembo Mobimba. Maître Teddy, c'est lui qui souffle à l'oreille du chef. Et puis ministre. C'est lui qui souffle à l'oreille du chef. Comment Baksabilo Komi Jibé. Nani. Toujours, c'est la femme.
Allez, la JB fort. C'est mignon. C'est mignon. C'est thérapeutique. Très bien. Ouais. Excellence Augustin qui basse à Mali, Simba. Voilà famille là. Il y a Katanga, Simba ya Katanga. Comment déjà famille qui basse? Excellence AG Matembo Kester, on a pu se mettre dans le président Denis Kadima, on a pu se mettre dans le bienvenu Langa, petit frère Nanga propre adjoint. Da Isabelle qui basse à Mali, on a pu se mettre dans le gouverneur. Ah ouais. Au moni bimage n'était na moi na moi ça là comme gouverneur nzaba la kinga. Comme gouverneur. Lionel Kibasa LK Abia Oya Lobipo hier comme député, futur député de la République. Da Jackie Kibasa restaurant Tata Juse au Baikiri nanga et puis obi fi ana nani wa Burundi. Lela moi c'est Abatu. Lela c'est Lela. Mundele. Maimona moi Italie. Moi Ferrari. Tindela ngata Ferrari wana pendant 6 mois kaka nazongi sango. Ah, aux ça Moi mona. Aux ça Soukara break. Donc le 12 tosisi. Et tu as ma banga ya mike et déranger qui biso moi place mon to corriger les lots on corriger avant dimanche bilog ke poto mastering et sili voilà pour ça libanga et ya libela badowa ya libanga ya sûr yote yo na ote petit nanga ovimba. Ah, on peut ça patron. Allô. Oui, mais attendez, ça le test. Il y a micro. Allô. Bateau bagno qu'on a besoin. Pas ça évi que vous boudez pas du tout ça. Oh là ça on encore. À côté que vous avez au solo là yoki. Mais moi mamko bateau passer là on ga na kutana na bon na kutana mutumo ba garde ya président. Absinga bi on ba secret na bango pe bi. Sope to salon ko. On a chef d'état-major. Au kutana président na visite. Et bien le la ratende nene. Ba o signater le mo il la bango ba le lisang. Là au côté mon conduit s'il vous plaît. Mandela. Il est sous mon conduit. Mais au chef. Ngana linga so na prier mon conduit ba garde faut ba libanda. Osoga kwei voilà na kwei ça moko boy pas cliquer ngabi oh. Dis arrêtez vos histoires au nom de Jésus. Mon conduit. Pesa o de babima. Ne babima. Yazo baluka na mabeli mais azo loba oh sortez azo mutat baluka na ça loba. Voilà, merci. Merci, ça l'est fini pour aujourd'hui. Merci pasteur prophète nanga za pembeni wala Yves na mapamola. Ya na batu combien? Te ya na batu te. Yena te la liste te. Tu tiens la liste te? D'accord. Merci à Richard Ontessa, merci à fils na monaki awa un moment donc tu es un réalisateur voilà, on se retrouve prochainement. Merci encore une fois pasteur et je dis merci pour la première dame de Lausanne, la maman de Ritz Anzil Wawa. Ngali bangé za sofelete pas comme les autres. Libanga pende pa nanga po ngande na komi boisu na tanga koma mutu faut maintenant se retrouver. Voilà, mais retrouvation où se retrouver Mohamed Mope Mukendi Mohamed Moleka Mukendi te mwana oya yote o lobby o apesa nga ba $1000 ba 2000 yé Mohamed Mukendi ngo baksa combo rapidement. Non ça va na ba comme na baksa c'est pas grave. C'est pas grave. On se retrouve prochainement. Pardon na baksa mo na baksa Mohamed kat Mohamed Oyo Africom Mohamed Mukolo Africom te moleka wana te ya pesa nga 500 na lingete o Africom nga pena bieta te Mukolo ma maison na o baso ba téléphone salanga mais na bieta wa libanais faut kendara kombe ki na komona nga Mohamed Africom to pese ba mbote Mohamed Africom to pese mbote na Marwan batu nyonso ba téléphone ezika kangama so benga allo ekati kende kuna so ba téléphone a bien voilà. Merci pour les kawana to les kawana ça la réduction. Merci beaucoup Mohamed to les kawana. On se retrouve prochainement pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Yo
Lokamba, Mike Lokamba. Au Monitigoyo, l'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info.